Baninga tangwe kokie Papi gene tolo de la vie Mokote kwensi kweo tolo de la vie Awa balobi nini Papi gene tolo de la vie Veut dire tolo de la vie. Tolo de la vie Bande konyo sobokolanda biso topesi bino lisusu bambote ebele. Je crois toza na matanga tokufeli mutu munene na mboka na biso na kombo ya Mama Olangi. Alors lobi je crois bomonaki sango bimi après tokoka lisusu oh assez kui et puis il y avait même des vidéos batozo sepela assez que après tu as sous confirmation que à Koufi et tout. Alors tozana moko ya ngala benga kaye batu ya Boania l'artiste Bogis bon paiement tout mekana nous ko tout na point de vue na ye pona nini d'abord idée ya c'est-à-dire ba sakana na ibembete et puis ba sakana na personnalité mutu soki balobi à Koufi donc faut akufa soit bi mutu assez cuit faut assez quoi et comme akufi assez cuit aux autres de la vie biso tozalaka wana kaka soki information zali soki sujet zali to développer. Bonjour artiste. Bonjour ndikonangai Papi Gene tout de la vie émission ya munene oza kotala mamokili mopimba oza na information na source oza na ba tendance te ba parti prité oza te ko journaliste ya boye oza ko soutenir boye oza la na mutu memo alinga minga soutenir kete oza na mi oza ba na au milieu du village oza pour na congolais nyonso pour na ba problème nyonso ya Congo pour na classe sociale nyonso tout ya ba congolais et ils avaient une mission où nous saluons la confiance au partage à bas sujet. Vraiment merci à tous parce qu'il y a un pamba, n'a rien. Mais moi, mon tour, tout couille, comme congolais, comme tout participer à la bande de l'école, et c'est important qu'on partage en haut la bande comme sous-soupé. Vraiment, on a remercié et nous bénissons la société sur une chance et on a remercié quand tu vas mettre à la table dans ces circonstances. Tout là qui dit mais la moussibiso pour la makasi tout ba beauté tout nguya na bisoté tout mérité tout comme journal lelo et quand on a ma pour bolingo na sélectionner biso parmi ba vivant tout ba vivante na moment où mingi ba ba salle d'être na ba prison ni sous ba ça prêter ba okunda bango lelo ni sous ba no saki ba sango na bango lobi ngana yo na ba tout ba zo na biso tout ba nani tout ça digne tout mérité donc tout ça na nini te kumisama treo kumisama l'ancien des jours kumisama Jésus-Christ tout ça reconnaissant pour la Dieu au roi des rois Seigneur des seigneurs on a pour régner et pour dominer pour l'éternité d'éternité. Vraiment merci quoi. Voilà. C'est ça. Donc mutuna msototuna na été point de vue na yo na makambo salama kilobi tozwa ki information après tu komona sous la vidéo batu bazo sepelo puis to moni batu bazo confirmer ou même que non oui assez cuit et tout après to yo kali susu ou kufi c'est-à-dire makanisi wana ezwa ki batu utaki wapi et puis kokoma na niveau ya kusala makambo ndingo wana. Vraiment merci à toi pour la question là yo là c'est surtout to zwa ki tu ka ki Mama Olangi a kufi après tout le monde a 10h ou 11h donc qui sous ba nouvelle et kasi puis ba c'était là bon gloire à Dieu que dans toutes choses pour rendre grâce à Dieu à mettre la table pour la circonstance d'abord ma condoléances la famille biologique de Mama Olangi na ma église de réunions na ba chrétien nyonso pour la Congo RDC Mobimba je crois Mama Olangi dans la école si je trompe pas ou ba hôpital ba
liwa ya moninga te même ata moninga wana akufi même ata azalaki mabe ya solo mais basepelaka na liwa na ye te po biso nyonso tu toza bakufi biso nyonso tu toza basumuki omoni na sens ke namoni bato mosusu bazosala baaudio bazoseka bato mosusu bazotola ye eza pasi aza mpe na bana aza parent tokufisa deja mobali ye mpe lisusu akufi mpo na biso mpo na bato mosusu akozala mabe maza na bana na ye oyo bakomona ye lisusu te deja batoperde papa na bango nepa dike nga naza soki nani yango to donneur de leçon te mais naza congolais naza trop réfléchir donc eza pasi mpe mawa bible ezorekomande biso tokende plus na ndako ya matanga ke na ndako ya foti alors wana eza matanga nini tokonisa yango neti eloko akotiola neti eloko moko soki ya ndenge nini malgré position nyonso to mamolanga koyi kozala nango ya motu malamu to motu mabe donc yango wana omoniki eza pasi yango wana eloko nazo eloko ekamwisi ngai yango wana namoni bato baosala baaudio bato mosusu balobi kutu balobi mamolani ndenge akofika lelo asala remontada pendant que Jésus kutu asala remontada na 3 jours donc bato mosusu bapesi ono ndenge ezali awa alingi asala jean ebale mbonge donc makambo eza ebele mais biso tokoa na omarimer wana te totala plus na voi moko ya nzambe yango wana omoni barimer ya sepri oyo boye na boye toza mpe na problème mosusu na makasi ya médecine na mboka na biso médecine na bamboka oyo toza évolue makasi nasi oyebi médecine vile posani na niveau moko ya makasi mais biso totikalaka toujours na bamédecine moko archaïque bamakambo donc bamédecine moko séculaire donc ya kala donc makambo ya kala mais monde évolue toza lisusu na manuel te tokona baandroïque tokoma dans masolo echangea donc epana biso balongoloka mino oyo evimbi oyo bapesaka mikisa infection mais awa bakango na moradio avo balongolo batala mosisa posioni mino yango ezaleli donc awa makambo echangea alikoyo na pome papa mosusu akangamaki baye na ye kazo na réanimation nanu baréanime bien te balobi akufi ntango bakommunauté mosusu yango nasali mouvement exemple selon raisonnement na nga naotokopa ya motu te nakwesela motu makambo te oyo baréanime bien te akangamaki akufi bayeli hôpital oyo ezosala te ndio alita mosusu bamotema ebuke soki bazalita mosusu baréanime bien okomona mpe motu azongo ya pomoyi bato bakufi mingi na mboka na biso omona motu mosusu aza na sikre azobela baye kotya ye mai sanani basala test ya sikre baye genre mai nini bakotya ye ya bato normal to ya bato ya sikre omona kufi ezaki ndoki babonye na famille toyatineka asiko azopema yoloba nebone na kufi azotubota non aza diabétique fela basala test ya sikre donc tomoni baliwa ebele ekoki kozala mpe ka na ye me bato mosusu bamemi okase kui oyebi mentalité toza nango oyebi comportement ya congolais yango wana omoni tokoki kofetela te na liwa ya moto parce que nzambe aza prate liwa ya mosumuki même so mamolanga azalaki motu malamu mpe motu mabe naza chrétien naza servante de dieu donc moto akoki koya teke asepola na liwa ya moninga omoi kutu soki aza mabe exemple so ebi asekwaki to so ezalaki na bomoi omakuta bongola motema ke akenela lifelo donc melali pasi ezali kamoko ya mawa bon wana ezali point de vue nanga mosusu ezali na secteur ya biso bato noi toza kovivre omoni mosusu ezali na secteur na biso bato ndenge toza kovivre ifo tozala mwa façon moko ya koréfléchir d'une manière ou d'une autre na sens nini na sens que tant tala bomo ifo tosala bolamu ifo tozala boye pepe bavérité ezala bato mosusu na kote mosusu bazojuge mama olangi mabe apanga bafamille ya bato bakupe ya bato mwana ye na ndako aza ndoki bon wana vivo yango tene toyokaka toyoki mpe batémoignage ya bato mpe belenga nazala nasambi ya na église na ye tala boye ezosala nini na biso bato
Maradona, il y a des millionnaires, il y a Michael Jackson, il y a Mandela, il y a Karl Marx, il y a Charlemagne, il y a Pape Jean-Paul II, il y a Tandenge Nandenge, il y a Monde, il y a Socrate, il y a Tamael, il y a Pablo Picasso, il y a Tandenge Nandenge la planète. Il faut tout que nous t'article à la zate. Quand on m'a donné pour qu'il faut retenir, et pour qu'il faut sécuriser, pour garder Jésus-Christ, pour la faire les couronnes. M'a donné le flag qui est tout. Prends la chemin, la casque à combattre ma lumière les athées. Planète qui est la réalité. Mais c'est tout dans la dizaine de madame. Au moins, il dit, nous la faire une chose qui sont commencement. Ma soukande, bataille pas là. Mais vous savez, bateau, tu as eu l'autre, tu as la maman langue, tu es évité. Au bateau, tu es évité, dans la main, tu es évité. Mais nous, les amis, la bise, bateau, tu es il faut que la malamu. Tu es évité pour que tu sois caté. Il y a tant de fois, ceux qui donnent ceux qui ont servi, bateau avec ce cas, tout bateau va en amawa. Mais tant que je la bateau, si c'est que les gens plus pire. Et les gens sont plus pire. Donc, les gens pas cité mawa. Le temps que je les gens plus pire. Parce que tout le monde qui s'allume avec serviteur de Dieu, mais le fou qu'on a à comment il niveau, il y a qu'on invoqué par l'esprit. À comment il niveau qu'on invoqué par l'esprit, pour là, nous allons s'accepter barrage à faire les qui est. Donc, nous pouvons là-bas serviteur de Dieu, nous sommes dans le monde beaucoup culte, dans le monde beaucoup la science, la mystique, pour la contribuer, dans les salles, on est lingi. Pour sa biso le sol, il y a maman langue interpellée église il y a Congo. Parce que l'église il y a Congo, c'est la base, il est là dans ma camoufle, ce qui s'est passé dans Mboka. Même l'église il y a Congo, il y a la diaspora, la poto, il y a la base. Mingi baza ma poche wa même. Mingi baza hybride. Donc cela veut dire baza réminaté. Réminaté c'est la ngombe, meme, ntaba, nyama, baza bali, matiti, bomba gango. Na ba poche ça qui nzala abimisa ngo. Mais nous pas dans la sabo, lokola meme, ngombe. Ce qui baninga bazolia il pas colia. Mais un moment là la côte la maille, un moment la côte la poto. Personne ne veut banater. Mais si on a dit nous connaît, nous nous baninga et ça ne moté. Mais la sabo ba kokana. Donc là, nous avons hybride dans la position. Par rapport à la bantaba, bangombe, on va beaucoup d'hybrides dans l'église, beaucoup de bâtiments dans la position. Batondi na ba église, moyen on comprend les phases là-bas bien exacté. Si on le dit retraite, il n'y a pas encore ta retraite. Si on le dit nuit de prière, il n'y a pas la nuit de prière. Si on le dit veillée, il n'y a pas la veillée. Si on le dit séminaire, il n'y a pas là. Mais ailleurs, on a cas de mots touristique. Soit pour la déranger, qu'on abuser la affaire, pour la séduire ma frère, pour défiler des mots chaque jour. L'église, mission moko boye, derrière on habite moko, mais moi quand identifier bango, vraiment les athées. Il y a une église la responsabilité à mon nez. Bisika oba élu bazalaki, bisika oye serviteur de Dieu à mon bazalaki, basajaki bamachoni à bamboka wana, banabukoleza bajaki faveur, batangaki Daniel, mais Daniel a expliqué tout bandoto na ye. Donc, ça veut dire qu'il faveur qu'il y avait un mois dans Zambie Tembeni avec dirigé ma soeur. Pharaon qui faveur là dans le sous, la Joseph, dans l'Égypte, la Bandeto. Dans le sens que, Batman en Zambie, dans la responsabilité, on est dans le Bamboka. La tala qui donne le documentaire, nous avons expliqué ce christianisme, la Néli. La Yoba qui take à cause de la mort en Zambie, dans le niveau de moi. Nous avons envoyé de Dieu. Il y a un moni, Nélo, maman, il a une bêtise. Lelo bazotula lelo bazofika lelo batusika zokumisa mais wana eza problème te wana eza part na ye mais yo moto etikali est-ce que Jésus-Christ oza Seigneur pour sauver est-ce que ici oyamba ye est-ce que soki aye lelo oza sûr oza prête ya kokende
2 jours 3 jours ya kufi mais na tango bakunda mobali na ye azalaki te sikoyo bato mosusu bakomoloba eza bapacte na bango basigne te eske eza na masolo boye te toyebi te topesi kote mosusu mobali akufaki sok banda basala bakunda corps ngoki azala na mboka na biso alingi te kasi ayebi kesoloki makambo ya kokunda bakunda ye na eglise na bango to na nini lokola baboyi bakunda papa Tshisekedi tosala boye te bashok wana ke mobali na wana bakunda ye te tosala soki 48 ya mariage nani bakunda ye te lelo amoni baye na kor ya mobali na ye meta mosali bayapushe par rapport ape ta mosusu ya kor na ye ya mama olangi nzoto na ye ndenge ezali ntango mosusu asalaka nde basport te ntango mosusu batieka pama eza mo ebele na ye te vie prive na ye te na utile ke tokokosepela te na liwa ya moto eza bakongole bakufi to bato mosusu baoloba bamosusu baloba yo boye biso ozoloba boye bongo bafami oyo mama olangi abetisa bavi na bango bongo bafami oyo mama olangi basambela kuna badetruire bacouple bavi ya bato ebele yaya moto akodetruire vi na oyo aza te poma na yo efumbani epa ya yesu même soki moto aderangeaki vi na yo soki mosambelaka solo ozala jésus comme seigneur et sauveur ye akorestore yo plan ya moto wana ekokisama te na vi na yo c'est inutile to pointe bamii na badoigt lopande plus oyo ezala na faveur oyo ezala na présence ya nzambe ezala na vi na yo eloko moko te koki kointercale to koempêche destin na oyo nzambe asala mpo na yo yango wana omoni ke mama olangi akei mais interpele bakongole mpe babi ekomi ya grave babi ekomi na bapaster ebele yango ezoyoka jésus alobi mingi bakoya na kombo na nga so yoki balobi aza kuna na nsima ndako aza na chambre kokende te kasita alobi ngo balobi wa nani azoloba na église mpo église nde bato ebele bazotambola na kombo na ye boya miracle boya guérison boya boye sokoseme okorekipere mbo wana ya lola na lola kuna eza mamachere te chere esekufi na mokili ekomi mabele ezongi mabele yo neni na lola kuna moto atikotize na église akorekipere yango na paradis quel enseignement boteya bato église boteya bato repentance babongola motema bilemo nyonso jésus alobaki soki alingi koya ekokisami troisième temple ya yo wana bazokobongisa mpona kotunga to esi babanda eza kotunga c'est le moment boteya bato sur antichrist boteya bato sur baprophétie oyo eza na bible oyo ezolinga oyo misusu eza ekokisami mais bato bazokanisa ke nani ekokisami te déjà na bambula oyo ba 30 ans 40 ans depuis 1957 ti sikoyo oyo basala batraité ya Rome ya makambo yaki économie ya Europe oyo basala batraité ya matrice mpo na makambo ya politique oyo basali makambo ya 27 nation oyo eza na Bruxelles fin prophétie deja minene ese ekokisami na miso na biso na église oteya kaka makambo ya mabala bamakambo ya bakobeta makambo ya oui ezali vie quotidienne na biso mais oasiste jésus akoya te parce que bogis te nazwi mokanda te oasi jésus akoya te mpe bogis te na bali te na naboti te te maladi na yo non na ntango oyo mpe bato bali na problème bazalaki yango ebetaki na ntango malgré baproblème yeba te jésus akoya bilemo na ye te ese ekokisami yango nomoni tala botendi na baeglise bazoya eglise basali 12 ans 20 ans l'église na nakangolama te bato bakutana na yesu motu moto akutana na yesu azonga ndenge ayaki moto afe na piscine ya Bethesda pendant 38 ans azoluka moto aboto na mai aza te mais est-ce que azaka te na moto akarte te to famille to nakolobwaka arataka kaka les jours akutana na jésus akoyaki mosu na piscine ya Bethesda te tana yo pendant 20 ans 10 ans dans l'église solution ezamaka te na nzambe wapi yango nomoni église eza na responsabilité ya monene bapaster baabuse na basi ya bato ebele bapaster bazotaka mbongo liboso na bandimosisa wana bakutuke moto aza na revenu te ye mpe fatia
Ok. Donc ça passe pour Malamoni, c'est le maman langue à Koufi. Autant la bâtiment, même dans la passe à Koufi. On connaît pas Batanati. Batebele, tu vas voir la mission, on fait la fête à Koufi, à des fois vie à Batebele. Ma mission, c'est la chrétien. Donc, moi, cause de la chrétien, tout ça, compassion, tout charité. Et là, nous avons important la vie, il y a chrétien. Parce que Jésus a eu comme perdu, à telle nationalité, à telle race. Donc, il y a un Zambé de la Batugnoso. Le monde de la cause, c'est pour tout le monde, la coupe de la zone, la coupe, avec ça, oui. Maman a rodé sa vie dans la taque. On peut aller, toi, Satan, qu'on peut faire la voix, on peut utiliser la voix. Mais si on a un contact, on a bien à Jésus, là où l'on n'a pas eu de son plus que son cœur. On a 4 nations, la plus forte que la Moukili. Alors, bien, on a eu la condamnation. Mais on a eu la condamnation. Si Dieu pour nous, tout sera contre nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, Mao Nzambe, c'est pas dans la mitema, Yamawa. Tant que ce maman a mis ce qui a salamade, tu perds de bateau de Namboka, tu peux pas le dimakate, tu perds de bateau. Na kati ya mabena ya zape la bateau, na ebite na ebate kana mabe, na otra badira bateau. Na kati ya mabena ya zape la bateau, oyo ne pasalisa, oyo pe bafungwama donc on a plein maman Nzambe, la chance voilà. Merci beaucoup, artiste. Je crois le message les a passé. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as bateau de ça. T'as la Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la bateau Bélé. Bah ouais, on va se phénomène, bah du Makougou, bah Théo Mouchina, donc on va battre Bélé, bah Dachelo. On est ensemble, ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, on est bien, bah t'es quand même bilor africain. Dans ce mot, il y a bilor africain, au Zuma, il y a Pépélé, la pripé, il y a Niakessé. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. Mais sur la Bisso, chaque jour, il y aura un peu de la Bisso. Si vous avez un peu de Bisso, vous avez un donc tout ça la kaka. Ah, on y a bio. Nous sommes Nzombo, Pondu, Ngai, Mungusu, Likapu, Nandagala. Sur le mot, on a Bisso na Bisso. Nansafu vraiment. Le colopère sombo et la canadienne. Donc nous sommes à Bisso au Kutamo, on a Bisso na Bisso, bilingue chez Sims, Bisso na Bisso. Il y a un bilingue. Ah, nous sommes ça. Moi, il y a des taux, moi, il y a des taux, toujours là, sur la Bisso. Puisque la Bisso, le lever bino tout. Il me connaît qu'on a bino. Sims, Francis Diamana, Bisso na Bisso, Namokoye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi faut koma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka à 10 ans. Donc voilà. Donc awa, c'est ce qui bino koyeba kosola, kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing. Makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele to mema mosala oyo ekende liboso. Ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.